natalela moto te obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ete ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa masiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai ya kitaka. Bonjour, peu importe le dont vous nous suivez partout dans le monde, sur votre chaîne préférée via TV Monde. Ndenge to mesanarako la cabino que tozara kawana pona komukila bino ya motuya pour vous présenter. Enfin que vous allez édifier dans votre émission devant l'Éternel. Devant l'Éternel est là juste pour vous donner le meilleur de ses recherches. Toujours la cadre et édification et enseignement et parler de l'Éternel 100% dans notre émission. Alors aujourd'hui, je crois que on va vous présenter notre numéro. J'ai quelqu'un parmi nous ici. Bon, je ne vais pas trop commenter, mais je crois par la grâce de l'Éternel, vous allez bientôt découvrir devant vos petits écrans. Alors, avant de commencer cette émission, je remercie l'équipe technique et la place Malamu Oyo Bayambi Bisso, la cadre Kitoko, la studio Pro, je crois que c'est ça. Alors, merci pour cet accueil, la cadre Kitoko Oyo. Pour la tourner mission au devant l'Éternel, franchement que l'Éternel vous bénisse 100%. Et pourquoi pas à l'équipe technique qui est assurée par Diams. Le pro, il est là. Merci pour votre soutien. Merci pour l'intelligence. J'aime plus dire l'homme qui manipule 4000 boutons avec le Saint-Esprit, l'onction. Alors, je crois que il est là en face de moi. C'est un centre de l'Éternel. Il a l'onction, il a la grâce. Je vous assure, il est jeune, mais bourré de talent. Congolais d'origine. Je vous dis, aujourd'hui, vous allez comprendre que le Saint-Esprit a un endroit où abriter. Il est là en face de moi, messieurs. Espérance. Persévérance, Maba. Persévérance. Persévérance. Je crois qu'il est là en face de moi, vous voyez. Il est de courte taille, mais attention, lorsqu'il va chanter à Madara. Bonjour. Bonjour, merci. Comment vous allez? Je vais bien, merci papa. Parce que moi je te connais déjà, mais je crois qu'il y a un poto partout en Afrique, il y a salutation. Ah bon? Ouais. Bon, moi je vous salue au nom de Jésus. Nakala nazalaki lokola lipapa wenze na nyangwa talanga ye Yeswe. Alatanga kende nanga na feti na occasion nini Yeswe. Mboye ina yo Yesu epesinga valera chaussure etala ndenge bato bakomo uta musika basala nanga mission wana pro studio. Persévérance. Tu me tues franchement. Ce gars il est compliqué, je vous dis, trop glissant. Franchement c'est pour la gloire de Dieu. Là je remercie le pasteur Mémoire Moukiadi de l'église évangélique Les Rochers. Je salue tout le corps pastoral et pourquoi pas Maman Viana Queen Mother. Aux Arona juste pour la production de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Elisabeth Monger, la femme épouse du papa Jean-Noël Mbengani. Et pourquoi pas toi, son excellence Noël Kilomba. Et à côté de vous, vous avez Maman Pichuna Vango ainsi que toute la famille Vango. Je vous salue, la famille Kilomba. Je vous salue au nom de Jésus. Respect. Boni. Ça va bien. Pourquoi persévérance? En fait, persévérance, c'est facile. Dans ce bizarrerie comme pico. Alors moi, je persévère dans les bons. Parce qu'il y a aussi des gens qui persévérer mais dans le mal. Persévérance, tant qu'aux États-Unis, aux États-Unis, aux Zonia, au comité, au sauter, les gars, mamie. Dans le bigaga. Même pas. Vous savez, si vous avez le Seigneur en vous, le Saint-Esprit vous
dira toujours de bien marcher. Roi Nautana et Musika, à Rouédé Naraka. Parlez-moi un peu de ton histoire. Pas moi. Ouais. Parlez-nous un peu de ton histoire. Ok. En fait, merci. Les lots n'ont pas le bon bouquet histoire. Bref, Naza, fils aîné. Donc, il y a 6 les qui nasima. Ça comptait pas ma maman que l'autre maman valait. Donc, la famille à papa, donc on a des mots à Liboso. La famille à maman, Naza 3e le roi Nambala Mibali à Liboso. Ok. Alors, mon papa est à Koufa. C'est le apôtre Antoma. Aux amants Antoma. Ouais, à Koufa, un poison au caca. Paix à son nom. Ouais, je suis là. Ma maman, elle s'appelle Maman Monique Nchakala. Je le salue là où il est. Maman Monique Nchakala. Merci Kobo Telabiso, cadeau monene na Congo. Okay. Merci. Petite sœur Abigail, Josaphat, Ben, Winner, Divine, William. Caméraman peut pas la faire. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel 100%. Alors, parlez-nous un peu de ton côté artistique. Ok. En fait, on a une musique. Cela veut dire? Voilà. Donc, on a vraiment chance de avoir coach moba vandisi abanzo coach. Le Seigneur m'a aidé na botami bongo nazo bundande bana noso ba bunda kazo beta et puis ma mère abane ko edinga na ba chorale nazo kamba na chorale ndenge pe ko sali bakwa malamu na sepela na musique na bandi vraiment ko beta na guitare na frère Orly donc il est vraiment musicien. Avec lui, de tout travailler, le Seigneur a commencé à cotamboler. Déjà na 7 ans, na yembi déjà na palais du peuple. Wow. 7 ans, na yembi déjà na Fikine. Wow. 10 ans, na yembi déjà na ba campagne minene et belé na changu pour na zamona changu. Na ninga histoire monze moye marathon betaka ngao na zalaka na changu siko ba ola botanga ngayo. Pardon, fa, ré, mi, je ne sais pas c'est quoi. Ok. Naïmbara, fa. Kumama nanu, Yasu, kumama nanu, papa. Bandanga na bota mananu na mona te bakonza mboka na ngai. Baya kotala bisika nga na zolala na bana. Kasi Yesu ayaka tongo midi pokwa na quartier na ngai kotaka mai. Kaka po batela ngai mwana changwe mwana mokalie kingasani Yesu. Yesu akipate quartier na ngai kotaka mai na shambwe kotaka mpese. Kaka po batela ngai Yesu. Kumama nanu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Yemba kumama nanu. Oh, Jésus. Atana laleli matembele na bana. Kumama nanu. Kumama nanu. Kumama nanu. Yahweh. Nzambalole. Oh Jésus. Nanyangwa kochanga kanga mutu babombanga na simandaku. Yesu ayena feta ponika kanga sende wa mutu ditakabanga bila ni mobala libala zawe. Papa bane. Munu muketu baka kikongo venza memena sopelona kikongo mawema. Yambango nanu ataya lingala bongo kumama nanwe. Soki nazalaki na mbongo mena tangela anglais na kotangisanga papa kufa mena yembwata na anglais Jesus love you. Nasukela
tata wana ona yoka na bambeli wango nzambe zwango kabongo ata nalaleli matembele na bana na koyemboka bongo ata natamboli makolo kingasani masina kaka bongo ata nazoluka mbongo na alia na mbongo batu na koyemboka bongo ata ministere na ngezo zinda Jésus na koyemboka bongwi ata nazomona moninga bazoyamba papa ye na chase nga papa kufa likolwa waza Jésus na koyembo iloba kumama nanu ambalole papa nanga inosa babwakeli ye maladi nzambe an hôpital nga na za genou na ngomba tabongo kumama nanwe Jésus ata nalaleli matembele na bana na koyemboka bongo oh my God ata nalaleli matembele na bana na koyemboka bongo Jésus ata nazozanga bisika kocha mutu nalala na bana Jésus ata bilamba nalati na nzoto ya kodefe papa bane ata tuse nanga na kati eza kaka na bakimpwaka na koyemboka bongo kasi tolobi kumama nanwe alabashandere brosa kumama Jésus moko sterile nazobokola soso na bana papa kumama nanwe Jesus. Excusez un instant. Excusez. Yo moko stérile ozobokola soso bazana bana. Yo moko stérile zobokola soso na bana. Alléluia. Kuna bafingo zotala soso zobokola zoleka na bana. Alléluia. Nzambe nga na bokola soso na bana menga moko na ozanga bana kobokola. Tabongo kumama nanu papa. Nzete za makasi kasi libende kataka nzete. Libende za makasi kasi moto atumbaka libende. Moto za makasi kasi maya bomaka moto. Maya za makasi vapera moye betaka mai. Moye za makasi kasi niyaje zipaka moi. Niyaje za makasi kasi mopepe longolaka niyaje. Mopepe za makasi kasi bangomba irresiste la kango. Ngomba eza makasi muto akoko kwa isa ngomba. Il est écrit qui est grande montagne de Zorobabel tu seras aplani. Hey! Laisse-moi te dire bangombe za liboso na yo tango kotele mangombe kokweya. Ngombe kokweya. Là où tu es, tu peux dire à Seigneur avec ces peu de foi nazanango. Nazo déclarer likolo bangomba nyo so tele liboso na ngai ekweya. Come on, déclare-le au nom de Jésus. Ezo salama. Mutu aza makasi kasi liwebo mamuto. Ale moloto akenda wapye. Marie Misamu akenda wapye. Papa Botanga akenda wapye. Seseko wazabanga akenda wapye. David Mbangi akenda wapye. Shiliwa yanga akenda wapye. Mutolinga kimingi na vya kenda wapye. Liweza makasi. Liwe etika kabatu na
pasi na mutema me liwa ekoka kosiporte te babengaka senda wa muntu liwa ekoka kosiporte te babengaka papa bana liwa ekoka kosiporte te homme de 33 ans talatina tozo yembo papa bana yemba papa bane papa Jésus papa bane Jésus papa bana longola sonye Jésus yolele 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 yemba ya mawombi ya mawombi yemba ya mawombi nzamba mawombi yemba ya mawombi mawombi yemba ya losambo Jésus Yesu yonde ya losambo Jésus araba shataraba Yesu yonde papa bana Jésus Mungu ni mwema Mungu ni mwema Sabaote Jésus Loba fongola lola Yesu fongola luli kumamananu aidez-moi vers les pianos Sharabasdarabasa mwasi nyonso soka lingi abota babomba ke na chambre kasi Yesu abotanga na miso ya bato naza mwana soni te na bete mulolo senda wa muntu botanga na miso ya bato baata loboe mwasi abotaka na sa makolo Yesu botanga na panzi mwana mobali oyo eboteli na yo kokani te na eboteli ya bato mosusu Jésus mutema nweza lokola mitema bato te papa ya bana soki mobali alinga mwasi na quartier aloba se renseigner bayebise lisolo mwasi yango soki babeteli yeke mwasi wana asalaki ndumba mingi mobala kokozwa desizio koboya mwasi oyo Yesu kasi ntango nga na banda kosala mabe senda wa muntu ovandaki na lolo otala nga ozomona ndenge na okota bakuzu olinganga kabongo na koyemboka bongo kumamananu est-ce qu'on peut faire ça a cappella tout le monde kumamananu Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Si Dieu te choisit, personne ne peut contester. Yes. Être sélectionné par Jésus, même si le président de l'équipe refuse ton adhésion, mais les fanatiques vont t'accepter. Yes. Je veux que les gens visitent ton album, single, je ne sais pas si c'est single ou album. Single. Single. Combien de titres? 3. 3 titres. Et Bélène y a cover. Mangala musique. Na? Mangala musique. Mangala musique.
Donc so bazo beta baza ba congolais donc ozo kapenda lingala ya musique. Des jeunes. Ce sont tous des jeunes. Ouais. Des très beaux garçons. Je vous aime beaucoup. Ce sont tous des jeunes. Ouais. Baleka ina. Batanga rango na kelasi na bango. Ah bango baloba boyo. Biso to beta mais esprit na biso ekbimaka po bikisa bato na tuna bango esprit na babi nzambo za kati na biso. Wow. Ebele baza bana ba pasteur Ya solo. ba serviteur. Kadi ba onction ba tata na ba mama ezotambola kati na bango. Oh tozoyoka ezowuta kuna. Ezowuta na muto ezekita na mandefu. Ya ba vie na bango. 3 titres. 3. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis, je manque les mots. Vous avez compris comment on vient d'être transpiré. Pas en vain. C'est parce que Dieu est parmi nous. Tu es à la maison, tu es stérile. Tu passes des moments difficiles. Tu n'as pas la force. Désespéré et abattu. J'aime les refrains à l'obi. Non, yemboka abongo. Landa yesuka abongo. Amen. Miss na yo ndenge zomona soso aboti bana eza expérience ozo accueillir. Je te dis demain retourne à l'hôpital, va faire l'examen. Après avoir regardé cette émission, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Salam. Soso. Ngamoko sterile nazobokola soso na bana yawe kumama nanu yi. Kumama nanu nakoyemboka bongo. C'est-à-dire, à toi bengi combat, babi non yo, et puis peni na nyokwama. Je vais pas ouvrir ma bouche. Mais le plus important. Eza na bato mususu baza na bana ba peni na te. Il faut là, mais soso na ye le peni na ye. Oh, c'est gars qui a tali soso akomi komituna soso azobota mais qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Alors nzambo asalaki nyama oyo tokolo basalaki impudicité na miso bato bamoni aza moko opesa mwasi oyo alati alliance zemi. Moi je crois. Yes. Et puis tant na banda oyembango na ngomba ezoya le Seigneur me disait que tant kaka ezobima nde na oyemba boy la foi appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. Yes. Moi si nyonso ako ndima nde na oloba boy avec facilité. Nako forcer parce que avant na bandoloba déjà mo lobi nanga loba nanga. Amen. Maloba nende nazo simba. Ba stérile. Donc ba constater na hôpital to na Congo to ba stérile ekiti. Amen. À cause ya oyebisa nzambe kumama na Bible zolo ba tombola mwana moto ko yeba nani azali. Voilà. Donc nazo tala nazo ba soso ata botinga na botite mena ko yemboka bongo. Yes. Ata pe na ke musala bazwinga te meso nazongi ndako na oyemboka bo ndenga pe bapesenga poison nazozonga na nzela na obi na oyemboka bo pe obiki pe na bika nakenda nanga pa mutu moko te obwe na bwe balukela ka miel na mela miel ti lelo naza bongo. Oh, si je comprends bien tango okomisa nzambe okomelaka mai nzambe akota na mai akomi antidote. Ouais. Vraiment blague te nzamba za. Le Dieu de Eva Mémoire qui a dit, le Dieu de Eva qui a dit, je te dis merci pour cette atmosphère. L'église évangélique Les Rochers, Pasteur Orvo, Papa Richard, Papa Guy Noël Moutambaye. 3 titres. Oui. Premier titre. Et pas une Suezali. Deuxième titre. Kumamana. Troisième titre. Yawolobaki Nanga. Yawolobaki. Alors, on va regarder ces caméras avec notre réalisateur Diams. Une petite transition. On va retourner avec le premier titre, deuxième titre, troisième titre, et puis on va jeter. Merci Diams. Yawolobaki Nanga. Yoko tambola nanga, yoko batelanga libota.
ya olobaki nanga yokotambola nanga yokobatelanga liboto ya olobaki nanga yokotambola nanga yokobatelanga liboto yemba zala nanga yo mobateli oh zala nanga papa bane mabota yawe oh papa bane hey papa bane libota zala nanga yawe zala nanga yo mobateli malamu zala nanga yo mobateli ya mabota ya wolobaki nanga hai papa bane hai papa bane yokobatelanga libota zala nanga Yesu yokobatelanga na bana zala nanga yondolo baki yokobatela libota nangai pona zango pana yo si yondolo baki yokobatela bana nangai po yondo pesanga bango zala nangai yo mobateli yawe zala nangai papa bane hai papa bane molongoli soni papa bane Jésus Jésus maloba no kaka yango nazo simba maloba no kaka yondo loba nanga okotambola nanga papa bana maloba no kaka yango nazo simba maloba no kaka yondo loba nanga okotambola nanga papa bana nalingi nayebisa yo soki nzamba loba na yo nzamba za mutu abandaka pa komaka na suka simba maloba na ye telema lokola abakuka loba na kozela maloba otie kokokisama aza mwana mutu te po akosa. Chante avec moi plus fort plus fort ozo tato lango nanga elongo. Alléluia Jésus maloba no kaka yango nazo simba maloba no kaka yondo loba nanga okotambola nanga zamba kani kanyekwe. Même si le tempête, même si le vent nakotika te maloba no Yesu nangaye olobaki nangaye okotambola nanga ata ministère nangaye ezokende kobeba ata libalo yo elingi okufa ata mobala pekisi yo alobi yo lokolo obota te yo lokolo esimba te yo na bengano loba ata libalo yo plus fort tatola nanga milele milele na milele Baba wa milele milele na milele Baba plus fort libela na libela Samba lole libela na libela
De retour dans notre plateau, franchement, quelle chanson, je vous dis. Ma pasteur Bibi Chibamobango, merci pour tous vos soutiens dans la prière, ainsi que mon beau-frère Patrick Koumo. Salut. Pasteur Eric Ngunzalai, Maman Blandine, salut. Les hommes de Dieu. Maman Julie et son papa Stambalé, Maman Nadine, Maman, vous êtes tellement nombreux. Mais ici, vous dites que Yawoloba Kinanga. Où est-ce que vous êtes? On zamba si la terre. Yono mangala, el moto de bon kalunga bakati. Asi la terre. En tout cas, ndenge na yebiye asi la terre. Il suffit seulement on va nazo regretter la bato ba yiba banzimba baninga. Vraiment na lobela ba frère, ba sœur. Excusez. Oko vendre yembi. Milano soy. Ba blessé yo. Ba yiba yo, loba vérité. Bon. Voler c'est trop dire, malgré bah imiter. Non, qui pense au moment où bon, la vérité. Non, qui pense au moment où il y a le rôle dans monde moment parce que il y a bango to ya bino. Bon, oyo koyebana ezato sala musala nzambe original. Na la lobité. Yanga. Poto mwa ki mbala mwa ba TikTok ekendaki ba YouTube, ce qu'on a répété. Yanga. Ngas ko no manzema. Bo kanzema yango. Vraiment, on est les seigneurs, je crois que rien n'est perdu. Pourquoi? Bah dévancer. On a holobata, oza Goliath okede na bitumbozo bunda. Naza David nazo ekola na zamba. Yes. O gagner belé, mettons na oya, nazo 5 pierres. Naza basé na parole de Salamakasi nanga. Na peso bo secret moko. Oui, papa. L'histoire de David. Okay. David a moyen la guerre, à côté bandoroni bazala qui ba roi, tout le monde était là. Et qui na mabanga wana te. À côté yango place ba baza. OK. Vous comprenez? Et qui na biloko na maboko ni zalaki miel pe rapport de kende et puis il a biso ça sango. Parce que tango ya côté prêtre wana hein à granté prêtre. A haute voix. Ce que yé mon cousin a dit ah mais affaire en ligne. Attends ce que batno so bazalaki wana bazalaki na mabanga na bango. Mabanga ezalaki mebe utilité mabanga te. OK. Parce que tango ya yi abi bon. Si on dit que nazo nga parler et puis en retard. C'est pour nous bien na kasa na ngambo. Bato bangi bobo abe influencer zo abilo habité o e pesé. Alors côté. Je crois dans Nzambo abenga yo. Amen. Amen. Na personne cessé. Loger taper sa courant mais quatre ni en polyate. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Loger taper si courant mais quatre ni en polyate. Il n'a pas signé d'ago ni au soir mais qui d'autre là en polyate. Dieu il est toujours dans le secret. Si que bon besoin mouinda. Mais tant on va souffrir. Bon yaga. Que Dieu te bénisse. Amen. Troisième titre. C'est quoi encore on va chanter? J'aime la chanson, je vous dis. Avant d'écouter, je vous rassure. C'est vraiment enrichi, la chanson. Il y a l'inspiration, il y a l'onction, il y a la puissance. Et puis il y a... On peut écouter. Ensemble avec James, let's go. Ozali oyo, bato bazo luka na tangwa pas. Ezali yonde biso yo tolalela balibanda nzambe. Etanda se luzizi la mangengenge ye banzoto na ngai. Nasala baje na kotumba ya koite ya kotokisa pona koluko nzambe na ngai. Ngai mokili mawate babwakelinga maladi. Bache lisusu poison posa na bangonga na kufa. Kotika te oh. Kobwaka te oh. Ya Yesu kotika te oh. Kobwaka te Yamba kotika te s'il te plaît kobwaka te Bana na yo bazolela yo za wapi
Jésus. Bolingwa motema, bolingwa motema, bolingwa motema. Hey, bolingwa motema, bolingwa motema, bolingwa motema, yemba bolingwa motema, bolingwa motema, bolingwa motema, bolingwa motema. Hola Yesu bolingwa motema, bolingwa motema, yeah, yeah, yeah. Kolo Yesu fongola lola, ya Yesu, ya yeah. Yone papa ya bana, ya Yesu, ya yeah. Yema elometelema, ya Yesu, ya Yesu. Beta mololo. Yei telemana kembo, telemana kembo, olo, Jésus. Hey, Sabaote, 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 Benga ye Sabaote, Sabaote, Sabaote. Jésus, encore une fois, Benga ye Sabaote, 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 Sabaote. Ya ya elometelema, ya Yesu, ya Yesu. Kolo Yesu panza matanga, ya Yesu, ya Yesu. Kolo Yesu na leli pe mingi, ah, Kolo Yesu elonga nangae. Kumama nanu, kumama nanu, kumama. Au! Hey, yeah! Azasispe! Hey, kumama nanu, kumama nanu, kumama. Yomba kumama nanu. Mamoko serile nazoboko la soso na bana ezo sala basi ataboko kumama nanu. Kolo Yesu elonga nangae. Ozali libanga nanga, makasi nanga, elonga. Joël! Merci, on est de retour dans cette studio, je peux dire studio plateau, comprenez-moi parce qu'on est cadré, la cadre kitoko yo studio pro studio. Vous avez son, vous avez arrangement, vous avez c'est-à-dire c'est du professionnalisme ici. Vous voulez enregistrer vos chansons, vous êtes en Europe, en Afrique, partout. Nous sommes limités, espace Guindou, juste en face. Il y a Monima, il y a Papa Lumumba, juste là, à côté, demandez, vous serez dedans. Et puis lorsque vous serez dedans, ok. Parce qu'il y a des grands qui enregistrent ici. Venez aussi, vous ne serez jamais ici. Papa, donc il y a Souka. Donc il y a 3 titres, non, Batopé au Balandi. C'est déjà prêt? Est-ce que ça a un projet que vous avez préparé? Ouais, projet
projet Zali. En fait, Nzambe a une vision, après ça sera toujours une provision. Oui. Un projet Zali bientôt là. D'abord, toujours le 21, tout en live. Le 21. Oui. Le 21 août 2021. Ok. Tout en live, à l'occasion, il y a 5 ans, il y a anniversaire, il y a groupe. Ok. Donc 5 ans, donc on a live. Après live, on est tous préparés avec Bandeko, Bao, Chabiso, Maboko. Fin septembre, déjà, ils ont officialisé la chanson tous les 3 et avec des clips. Je crois. Mais audio de Jézali. Audio de Jézali. Bientôt là sur internet, tu revois après le 21. Après le 21. Toujours travailler parce que ça, live, mais mini concert. Okay. Il y aura aussi quelques gens dans Kachasa. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez des coordonnées? Si on peut vous... Oui. Pourquoi pas? Moi, c'est le frère Persévérance Maba officiel. Facebook, sur YouTube. Ouais. Facebook Persévérance Maba, même Maba Mbangi. Vous trouvez sur Facebook, TikTok, mon numéro de WhatsApp, plus 243 82 72 39 088. Plus 243 82 72 39 088. On a sur Bengi, Yomo. Yomo ba bureau za la raté. Yo beno ezate que non osa chargé. Qu'on a chargé dans Temigolo, bon, je suis fatigué, il faut que je me repose. Bonzo to pe lemba mais pour no yamba pe lito imte yoka. OK. Tokangi. Merci. Tu enregistré hein. James, ou enregistré hein. Yo le baïté. Si quand au monde on lui bunde non muki. Tant on betaka moi États-Unis ya oui, il faut que je me repose. Caché combien? L'orgueil précède la chute. Voilà, yeah. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous étiez nombreux en train de suivre cette émission devant l'Éternel. Nous étions là avec notre frère Persévérance Maba et son groupe Bilingue Moko, talentueux de notre pays, la République démocratique du Congo. Et cette émission, ils ont tourné dans le studio pro à l'imiter. Alors, rien à dire, rien à commenter. Avec Diams Pro, ça c'est une affaire de pro et c'était bien passé. Alors, je remercie Maman Via, la Queen Mother, pour tous vos soutiens, ainsi que à Papa Jean-Noël Mbengani, et puis à Maman Élise Elisabeth, Maman Julie. C'est moi, Papa Sambalé, Maman Nadine, Makusan.com, et pourquoi pas toi, ma femme, Gazine Siala, ma femme, mon épouse, à son excellence, Noël Kilomba, et à sa femme, Maman Pichuna Vango. Et je voulais, une minute, célibataire. Hein? Oui, célibataire. Célibataire. Oui, célibataire. Célibataire. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous dis bye et plein de bonnes choses. Merci. Nathalie la moto te, obéissez ma sio. Nathalie la moto te. Obelese masia o ngana luka kelongi na Yesu ya kitaka pe asala pe maina belela kayo nzambo yo maina belela kayo shwa mashio tango maile sila kana belela kayo papa na ngai ya kitaka